Mbote mbote na biso nyonso, mbote bandeko, batata, bamama, wabino ndeko Google, toujours en connexion. Alors, lelo na osela bino ba vidéo mibale, eza live te meza vidéo, eza moi nouvelle en bref, analyse ya muke na salaka. Chaque tongo pona kopesa bino mwa bantsunga, basango, bamasolo, ndenge bolingaka, epai ya mombo na bino Google, toujours en connexion. Alors, on parle de l'IDPS. IDPS. Fils Mukoko aye kovana na ngwende ya assainissement ya ville à Kinshasa. Wapi pai ba nomination esalamaki ya kafu kafu. Fils Mukoko oya lelaki utakala ke ba se retrouver te na pouvoir oyo ya bango. A souligner bien pouvoir ya bango ba se retrouver te. A kozwa bureau na ebongo na hôtel de ville. Ye akotala mambi maimatali assainissement bompeto ye ngumba mokonzi Kinshasa. Na kanisi roi pouvoir eza ya bango bako donner âme et corps pour na kotia bompeto na ville ya Kinshasa. Apesa ki programme na ye bolandi yango. Akozwa ba combattant ba wewa bandeko nyonso babunda na ye batikala kozwa poste te na pouvoir ya bango basala elongo. Babanda ko kombola banzela, kolongola basalite, ko installer ba poubelle, ko bongisa ville ya Kinshasa, des fois ba rozana makanisi pe ya ko bétonner maya nzili, maya ntsanga, maya kalamu ba bétonner yango po ba débordement oye uti ko boma et tuluku na bato na Kinshasa ezonga lisuté. Bilaka ezaki ebele. Côté Bilaka mokitani na ye Ngobila alobaki akosela biso métro de Kinshasa. Bumba ye alobi akosala bis métro de Kinshasa. Ti lelo libanga batiate. Ti lelo nsango motako. Mais ngana talaka Bumba, bon Bumba toyebaki ete na IDPS. Tango tozobeta ba kambia minene ya kala ya IDPS, Bumba azalaki te. Mais ndeko moko yebisa ngalo bité. Bumba azali petia mo confia ya Mama Mars. Ah, petia mo confia Mama Mars. Ye Bumba abala azana libota bon ngana yebi ete na yeko mona yeka autant batie gouverneur. Mais azali gouverneur moko oyo azali kokotisa mbongo ebele na ville ya Kinshasa. Na kesi na ye na sanduku na ye miike na misolo evandi wana. To mona ki na intervention oye moko asalaki ayeki sur le terrain tango ebele na bato badindaki na mai. Aye na masuwa moko etambola kate. Badindisi bambura matadi ne kati ebale wana po batindika ye ndenge batindika pusu. Esalaki mawa pe soni. Gouvernorat lokola hôtel de ville oyo ezali gouvernorat ya munene ya ville ya Kinshasa ezangi même Zodiac ya pamba oyo ba gonflaka mopepe. Ezangi même ambulance ya pamba. Ezangi même mutuka oyo ya ba sapeur pompier bomaka moto. Mais musala na ngo nini? Eza ata na salle te oyo organizaka ba conférence ba fête ya ba jeunesse makambo ebele pour la jeunesse congolaise. Donc moi je me pose des questions vraiment. Batoyo bayaki po ba vanda kaka ti mande ko sila bakena bango bakomi na mbongo ba mvwami biso totikali babola to bayaki vraiment pour na kosala quelque chose na Congo. Et comment kolekela biso? Et comment kolekela biso? Bumba nenga komaki gouverneur eko iko kamusa motu te makamu nini oyo mokitani ya salaki te Ngobila après avoir exterminé toute une population na Yumbi Kabila sengi batia ye gouverneur ya ville ya Kinshasa. Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa fiasco ate loko moko malonga atikela biso te. Aye ko sombela biso rumoko boye côté à Pologne kuna occasion baye ba monter yango et bani ko consommer courant nyonso ya ville ya Kinshasa ba délestage ekotiti na Gombe. Ngobila ye wana bu akenda na ye ayebi ke un jour ba crime asala na Yumbi bakolandela ye.
bumba ye soki na signature ya mama Mars ndenge bato bazoloba bato musu balobi aza penda oyo ya mama Mars alingaka mingi nga natunaki abala abota o bisika wana toyebi te toyebi intérêt nini te batie gouverneur mais apparemment il y a un souci fils mukoko na kanisi aza na basusi ebele d'abord ya santé na ye azozanga soki mino motoba na monoko na ye soki sambo to libwa na yebi te alors oyebi mino soki eza na bavide mingi mino ezali na kati ya monoko elandaka bavide wana pe etengamaka ebebisaka mbanga ya moto na kanisi fils mukoko mbongo oyo bakopesa ye ya liboso ya frais de mission yango wana akozwa mpepo soit na Afrique du Sud soit na Suisse akende kosalisa ayende kotiesa mino na ye linu moko na France mpona batia yo ekendaka ti ba $2000 mino linu moko. Alors pouvoir na bango esengelaki basala bango pe balia bango pe bazwa ti lelo bazomona clarté pouvoir na bango bazali clair. Alors biloko wana ekomi kopesa biso peuple moi passe certes toza ko se retrouver te mais gestion oyo ya pouvoir ya Tshilombo toyebi te soki eza ba conséquences ya pouvoir ya Kabila nde ezosala bongo mais ata bongo te sur le plan gestion ndenge bakambaka mboka on dirait qu'il n'y a pas de techniciens techniciens bazate ba spécialistes bakoki komemela biso makambo ya sika comment s'organiser, comment planifier le programme et comment mettre en place un plan de société. Biloko wana nyonso tozomona yango te et tozalaki nango pasi banda kala lelo toyei kokota suna makambo nanga et bakisi so passe et créer chaos moko impossible, un vrai chaos sur le plan politique et sur le plan économique. Toyebi te toko remonter makambo nyonso ndenge nini. On se pose des questions. On se pose tas de questions. Pena ba question nyonso toza ko mituna e ya noezati. Tshilombo 2028 akotika pouvoir to akolobaki nanga a dérangé qui est pendant ce qui 2 ans bo bakisele lisu 2 ans. Oyo azalaki nango liboso asali nango nini po babakisele ya sa nango nini. Alors ba perdant ils abusent au peuple parce que tokoti na nguma ya sentiment pe émotion toujours basu kota la réalité en face te ba perdant ils abusent au peuple congolais photo lo bayango to tsamai na mon côté. Moi je suis pas derrière Nanga mais non plus je ne suis pas derrière Tshilombo. Nga na kobetela mokonzi maboko te na kobetela misala na yende maboko mais ti lelo musala moko na kobetela Tshilombo maboko nazomona yango te nazokomona yango te nazali clair na ba propos nanga ezali scandale. Ezali scandale. Si le loko moko tozomona ezali te. Eloko moko te sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, eloko moko te. Natanga ki journal moko na ezali Le Monde. Bazo parler ndenge nini Tshilombo abengisi ba milice moko une équipe ya ba milice américaine. Bazaka lokwa ba Wagner. O bakoya ko protéger ba société minérale ya Congo o ezali kozala na maboko ya ba américain. Oh, ngana kanisa ki ezali ba corps moko militaire entre les États-Unis comme État et la RDC nzoke ko makambo ba milice. Mais Tshilombo azaki na ba milice wana te. To moni mokolo la prise ya Goma ndenge ba milice wana ba tombolaki na bango maboko likolo pe bakatisi na Rwanda batie bango na avion bazongi na bamboka na bango ba français bazongi na France ba roumain bazongi na Roumanie. $10,000 par mois oyo ba milice wana ba banaye kozwa et memeli biso nini lelo sikoyo ko comprendre que mbongo ane singira ki apesa ngo ba FRDC
ake kabana ba milice moko baza ba incompétent baza ta makasi te ba mai kutu baleki bango ba wazalendo kutu baleki bango mais belé na miyiki ya misolo oyo bande ko sopa likolo ya maboko ya ba milice wana mais tango yindaki basalaki nini tozaki humilié komona ke ba milice oyo babande ko landa mokonzi na sima nzoka bazana bango ba soldat ya ptiana na yezanga tina lelo Tshilombo yo wana auti kozwa lisu ba milice mosusu ya ba américain et John ba obenge soki Strevis na nyango azaki ancien général ya marines américain yende mutazo ya na 10 000 hommes objectif na bango ko sécuriser ba point nyonso ezali ko sécuriser ko botola bisika nanga zuite ko sécuriser oyo ezali na maboko ya biso ba congolais oyo nanga zui etikala nanu ndenge wana ba FARDC ba kosala makasi un jour ba récupérer yango bozo comprendre na kanti bozo comprendre alors babiloko ndenge wana eko mopesa bato